Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Ndengi binoka boyebi ke RD Congo Info.fr, je précise bien .fr, tout le monde est d'accord. Nasekana nous donc boyebi ke actualité ezali mikolo yo ndengi naza koloba ke bango na bango bakomi koswana bango na bango bakomi kobomana ya biso nini na kati, mais actualité oblige tozali kolobelango. Donc vraiment na habité ndenge na lobara ba combattant na habité soki mitu na bino ezalaka ndenge nini, la preuve bino mombo moni lelo ba combattant ba reconnaître que Bokechu azali impoli. Mais cela m'étonne parce que Bokechu il a toujours été impoli. Donc Bokechu asala combat na ye na impolitesse. Est-ce que bino bosi bomona place Bokechu asali analyse moko politique avandi penza azo analyser politique ya mboka na biso ndengi penza batu ba analyser yango? Non, Bokechu soki abimi toyebi bien sûr que Bokechu abimi po na kofinga. Depuis kofinga wana tango afingaka ba combattant ba sepelaka. Ba combattant ba pesaka ye bravo, ba pesaka ye losako. Mais lelo to comprendre était ba combattant Bokechu afingi ndenga afinga kaka pa Bokechu afingaka président de la République, afingaka Mende, afingaka Mbemba, afingaka batu nyoso tout. Même ngai Bokechu atiki politique akofinga ngai sur état physique na ngai na monate combattant moko a fiotola mbanga ou bien à kota. À part le vaillant combattant Pierrot était là, aïe, à l'oba que non, Bokechu faut qu'on fingate. Mais Bokechu faut qu'on azo finga. Bino ba combattant, bo sepe la ranango. Mais pourquoi le lo Bokechu Bolingi a changé langage nae? Parce que Bokechu pour combat nae ezali ya ko finga batu. Combat nae ezala kaka ya ko finga to eba Bokechu na ko finga. Pour ngai, il faut Bokechu a continuer ko finga et puis a changé langage nae par rapport ya mutu. Oh, Bino Bolingi a changé langage. Donc ce qui ngai il fallait bozela bo banda depuis kala ke bo sa Bokechu ke politique eza ya ko fingate. Le londe bo reconnaître que politique eza ya ko fingate. Mais Bokechu finga ne batu surtout. Donc vraiment tous à l'objectif et puis vraiment tous à la sérieux. Donc bon réfléchir na makambu bozali koloba. Donc Bokechu a été impoli depuis de longues dates et il restera toujours impoli. Donc impolitesse naie et banda leloté. Mais Nazaro Kamo lelo ba combattant Kamo ke Bokechu aza impoli lelo. Et puis bato bazo reprocher Bokechu impolitesse naie na kanisi so botali bango batongo boyebi bazali banani. Donc vraiment nga naie ka rapport na sabino ke Bokechu abanda ki impolitesse naie banda kala. Moutouaza impoli a retiré la impoli. Donc Bokechu a rechangé le langage na été. Cela m'étonne que le lot combattant va comprendre que Bokechu azali impoli. Donc restez connectés sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord et tout le monde restera toujours d'accord sur RD Congo Info.fr. Azo donc azo baté rideau eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kendwa pesa nambo il va aller là côté faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur voilà le colo oni oh cadeau na mena ki Sepela TV Sepela omoni olongoli ngakanda Sepela na sepeliko eza ani Sepela TV rotela ki sasa yo compatriote solo yo ngangai ngana combattant ozotala biloko ya England ozotala biloko ya France ozotala biloko missionnaire. Mais combattant solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, pourquoi na sepeli? Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kande sili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo li. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota. Mobali na nga yaka. Ouais.